TikTok, biso ba Facebook au boire à biso. Bien aimé to tia nzambe na toutes choses. Nyonso tozo sala to tia nzambe. Bitumbe koki koya. Batake koki koya, ba problème koki koya. Oui. Toza batu, nyonso to ko komela nango biso problème ezate. Mais soki na vie na yo chaki nzambe na première position. Na bitumba na yo na kolela na yo na nyonso na ona kozanga na ona kozwa na o chaki nzambe. Nzamba ko bundelo nzamba otelema. Nzamba obundelo nzamba otelema. Nzamba obundela o nzamba otelema. Mbule koko beta ndenge nini yeba keza na tamoko boy o ezali mbula eko katana likole koko yinda ndenge nini. Shalom, Chamblon Deko Yves Moana. Vous partagez, s'il vous plaît, vous partagez message, vous partagez. Les gens bande comme sous solitude des oboma bango, zomona ke muto azana muto ko solo la te. Ya munde la zaka bien parce que ngala lobara ba réseaux sociaux oyo ezanzambe mutu ayeba ki ko pesa mutu mayele po salango. Lelo to koma ko mona to koma oyoka ba makambo belé peka na nzela ba réseaux sociaux mais lobi ba réseaux sociaux zakite. Ba famille banda ovande au moins muto onyo ko ba te fa bengi na foni kuna na kisasa bande ko fo vanda talanga ya libale zo simate talanga ya wa talanga ya ba famille basali ba vandi mais lelo muto koza la zana makambu muto koza le lekele au moins na tamsu muto leki na réseaux sociaux azobina lokola muto liboma bino boyebite ke muto na zo se défouler hein. Solitude tangi mutu moya sale zate moya beta lisoli zate moya yebisa pe mutu zata oyebisa nani po mutu nyonso tu na temps wa komo bomba secret na ye mutu tu na temps wa komo bomba secret na ye abiso na yebisi ye ya ko yebisa x so na yebisi x a yebisa s na bomba na onka ngamo na mutema na kufa na kombe de batu na mboko to ye to partout to ka ke bakuba ko kufa gidi ana ndaku 3 jours. Baye okota na ndako babuki mutabandida yako pola. Ebosko mutu na so azaki na mwasi na ndako. Mutu na so azaki na mobali na ndako. Mutu na so azaki na bana na ye. Akoko kufa na tongo atoboita kufi na tongo mena pokwa ba nile ba okota na ndako. Ba okuta papa ba ngwa kufi intervention ko yambangu. Mais mutu avandi yemoko mobali azate mobali avandi yemoko mwasi avate na mboka o ba attention ba makambo belé ba problème ezo ya butu na moi o mona ke mutu koza la pe asali le loko mobe komeli asali pe comment je peux dire Jocelyne ça va o mona pe mutu asali AVC. Moutako yate na ndaku na epo azaka yemoko yemonde fois bima ke raconter batu pasi baza yango mona batu ba okufa na bandaku ba 3 jours akufi 4 jours azana mutu te tout. Oh Josie ma fille ça va yaya que Dieu te bénisse. Oh la fille à Kakol. Sangila, oui, la fille à Kakol. Kakol Nakora, hein? Ah, ça va ma fille. Oui, la fille à Kakol. Que Dieu te bénisse. Comment va ton père, ya papi? Ça va, hein? À mon avis, photo n'est pas maman, non, je suis au colis. Moi, si mon nez, les gars, tika ki au bébé. Amen. Merci. Au père, ça papa non bote so moni. To partageaka. Bien aimé, to partageaka. Ko vanda la solitude. Ko bomba makamuna mutema te. Oko kufa. Biloko de cette ozolia na mbamboko. Eza déjà bien te. Partager le muta confiance. Bato nyon surtout na mukili. Bato manque confiance. Il y a encore. Bato a confiance. Il y a encore. Basala nzambe nyon so na mukili. Basala yako beba te. Même la Bible, ma sœur, mon frère, quand on parle de faux, il y a aussi de vrai. Dans la mot, il y a lelo, même l'Europe, si quand vous allez, ils ont abassé la nzambe, ou baosé la nzambe ya solo. Ils ont abassé la nzambe, ou baso porté tisiko et kulusu, yaba na nzambe. Ils ont abassé la nzambe, ou baso porté tilelo, confiance.
to ba souffrance to ma solo to ba problème ya bana nzambe bazali basala nzambe nyonso to ba dévoiler ba secret ya batute basala nzambe nyonso tuté na mokili o baza faute basala nzambe nyonso tuté na mokili o ya basi babimaka na bamibali ya batute basala nzambe nyonso tuté na mokili oyo babimaka na basi ya batute neloko nyonso tu ya malamu ezalaka ya mabe pe ezalaka. Faut tout ça la différence parce que ce que je vois aujourd'hui, les gens ils vont généraliser en français généraliser nyonso. Donc basala nzambe nyonso bakomi ya lokuta, basala nzambe nyonso tu baza ya solote, batu nyonso tu basambelaka lokuta. Si on to komi na kati ya stade wana, yeba ke toza ko ignorer misala o nzambe na biso asala ki na croix. Toza ko ignorer travail munene o Saint-Esprit asala ki na croix. Eza na ba oyo pe bazo camoufler na kati ya basala nzamba solo na kati ya bana nzamba solo pona kosala makambo esepelisi nzambe te bazali pe mais ba oya solo pe bazali ba oya solo siko po mona bango me Bible yo moko ezo yebisa yo fongola Bible yo moko ezo yebisa biso lobike ba koyeba biso na bizali ba oyeba biso na bizeleli na ba pa na biso na misala na biso. So bondeli nzambo luki nzambo bondeli nzambe nzamba kolakisa o mosala nzambe ya bien nzamba kolakisa o etonga ya malamu ya bien oyo koyiko kene ko sambela ba église nyonso eza lokuta te. Même la Bible dit qu'il est doux et agréable le sœurs et frères demeurer ensemble. David a dit je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de Dieu, je suis dans la joie. Donc c'est que nanda kwa nzambe tango sanga la kabiso na biso ba nzambe tozo kumisa nzambe kembo nzambe tango kitaka ba maladi bazo bika kembo nzambe tango kitaka nyonso to ezanga meli biso ezo pesa mela biso na kombo na Yesu. David comment cause la joie voilà je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de Dieu. La maison de Dieu eza ici ka obana nzambe basanga na bazoka isengo. Ici ka obana nzambe bazaka brancher pour na kobina ko sala nzambe na mako yoka nzambe na mango. Eza ici ka obatu bayaka ko sala masekite. Po batu okoyiko kufa likola maseki na kati ya ndako nzambe. Ndako nzambe eza ici ka lisanuki. Ndako nzambe eza ici ka lisanuki bien aimé. Tokanga na nzambe bien aimé tokomi na temps du soir mabe koti tokomi na temps du soir tokomi na temps du soir. Même la Bible nous dit chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tout. Jésus revient bientôt. Tokolo bake ai bana tokola to banda yoka Jésus revient yesonga yakate e bongo liwa bato osko basi bakufi ba moni ko ya Yesu te. Mais bakeze lango esika obango baza na kunda bakeze lango. Voilà ndesko komi salle d'attente na bango. Siko na ki salle d'attente ngo yoko zela nzamba ngo na positioni est-ce que tant nzamba ngo yebango ako reconnaître yo parce que bibi muta ko échapper ko ya Yesu azate. Muta ko atokufa na mai corna yo emona na te molimo no ese mata. Tant Yesu ko ya ekozala mambo corps ya corps a salito to ana ngote no ya makama milimo nde ko telema liboso ya tribunal. Milimo nde mute ko telema milimo na o musala nini salamaki. Ngata na mona ata msundoki ya ene église azo bomba do nde kwana za kandoki ya bomba na bien aimé o bomba na nzambe to o bomba na pasteur o bomba na bandimi. So pe nzamba a révéler misala na ote o bomba mawime o bomba manzambe te. Parce que molimo na yonde nzamba ko juger nzamba on juger korote nzamba on juger molimo misala molimo na yo misala nini salaki motema na yo ezaki ezana etanini. C'est pour cela la Bible nous dit garder nos cœurs plus que tout parce que o esala makana kati na biso yango ebimaka ato bombi yango ato bombi misala bien aimé. Oya kela yo, oya tiki yo vivre na mukili, yende mukolo mukili yo, yende azo contrôler mukili na ye, ato bomba mi lelo, ato bomba mi lobby, yeba ke nzamba zo mona yo. Oui, je suis là ma soeur. Netu de netu. Oui, je suis là ma soeur.
tolingana toza na bolingo na kati ya mitema tosala na mabe te mokili eza ya nzambe on sait jamais moto osali solobi na vie tu ne connais pas ebele bapasa lipamboli na bango à côté à cause ya motema mabe bapasa lipamboli na bango à côté po muto aza pembe na oyebi te nzamba tie pourquoi parce que ta musu yende escalier o esengeli yo se servir lobby escalier wana yo sumbeli yango escalier wana yo subeli yango escalier wana yo tiki yango libanda escalier wana ebeteli mbula siko mukolo yo lingo mata na escalier no monti ke escalier wana yo gate o mata escalier yango ndeni mais soki oyebaki ko protéger escalier wana bien o nzamba tie na nzela na yo mukolo lingo mata o mata escalier wana e ko soutenir yo o mata bien et soutenir yo ebele ba baby sa escalier na bango ebele ba bundi sa escalier na bango ebele ba bengana escalier na bango escalier ya mutu ya vie ya mutu ba batela kango ba bomba kango ba protéger kango on sait jamais mutu akopambola manase na moi kaka na nzela mutu. Que Dieu vous bénisse. Botuna mituna so question otuneza otuni okomi na o répondre. Mutu akopambola mana mukili kaka na nzela mutu. Nzamba kotika lola te po nzambe soko moni yo ko vivre te. Po asalo malamu sengela kota kana nzela mutu po asalo malamu. Bolimbi sanga peut-être avant na yote ya bino faki na tia manzaka peut-être vana te ya bino faki na tia basili peut-être faki na te ya bino nakanga suki ya malonga na zala belle liboso na bino nyonso to wana na sala na ngako na sala yango te parce que na bleki boye molimo mosata tininga na leka na solola nazaki même pas na idée que na sala ndika ki na fandi na oyo kalanga ba adoration cet esprit tininga na leka pona beta lisola ndeko na biso. Mibali boti kosala basi na bino mabe basi boti kosala mibali mabe toza famille surtout libalo aussi baboti bana boza famille bosi bosali famille bosali déjà famille eza lokolo ozo sala ndeko no moko ya mwasi mabe eza lokolo ozo sala ndeko no ya mobali mabe yango sikonga na tuna ka nzambe poso ya nzoto biso tozala ngo yango mindele bazora ngo ba mindele bakabona ka amiable ndenge nini po ya biso suka aka na liwa ya biso suka aka na eni ya biso suka aka moko wana ke ifo sala tu muninga wana tikali kaka échoué au linga bolamwa muninga te ayebika o wana tikali wana lokwaza ye mwasi nanga lokwato bweni lokwaza ye mobali nanga lokwato bweni esika ya kei fo échouer esika ya kei malamu ekomela ete même indele bakabonaka na amiable bakabona bango na amiable moi ça akena kimia mobali pa kena ye na kimia o mona pe si ba mikolo bazo mona na bazo solo la pe bazate ke ba solo la po ba kwea sune ko bote bazo solo la pe ndeke batu bakoma lokola famille mais ya biso batu mwindo ezaka bongo te batu mwindo ka ya ba congolais te batu mwindo nyonso ya biso ezaka bongo to boka mobala komi na ena mwasi misutu ko bakenda tina liwa na otika mwasi ote mwasi ovona tika ifona tike par terre mobali ona ko tikete mobali opona tike fona tike par terre wane komi kindoki. Nyango foto éviter nzambe na ba vie na biso. Eza obligatoire bien aimé eza malamu na yo moko ko inviter nzambe na vie na yo. Mutu azana nzambe na vie na ye c'est que Saint-Esprit aye ko vana na kati na molimo nzambe wana mutu ba longola ba force nyusu ya ba pensée ya mabe. Ato lingo sala mabemo bomo a Saint-Esprit aye a continuer ba penser na faire raisonner makanisi na yo amemi makanisi no na direction mususu oyo kana kite na lamuki na tongo na wakina lobi le na butu avana la na biaso na lamuki pena na tongo il faut na bima
Mais na komi na tongo bo na senti lourdeur na nzoto nanga. Moli mon esprit na ngelo nanga akobima na o te vanda na o. Inosu mundele to mutu mwindu bato ba osinga ba invité au so na lembolo ba français lero. Tolingana, to salisana, to se soutenir. Lipamboli na yo bien aimé okoma jamais yangai. O nzamba bongi seki pona yo ekokomaka jamais yanga. Ekokomaka jamais yanga. Tana lingina boma yo, tana lingina sala onine ekokomaka jamais yanga. Yango ça sert à rien ko sala na kama be, ça sert à rien ya ko boma na ka, ça sert à rien ma soeur. Ça sert à rien. Lipamboli ya mutu eza ya mutu. O nzamba lobi pona mutu eza ya mutu. Oya yo eza ya yo. Oya yo pete. Nzambe jama kozwa oya yo ta pesa yo. Non. Azwa oya o kuna pesa nga. Non. Amen mon frère Yves Mwana. Que Dieu te bénisse. Aho pesa te. Oya nga etikala ya nga. Oya yo etikala ya yo. Oya o kuna pe etikala ya o kuna. Mutu na mutu azana un talent. Asali la talent na ye o nzamba pese pe koma de. Kolukate yo zui tala na yo moko o nzamba pesi yo kyo kundi yango. Pendant que baninga bazo travailler na batala na bango misusu po ebota mususu. Yo muto zui 5 talents, ozui tala na yo wano kyo bombe ngo tikali ka 5. Osi ota muto azui 2 talents na ya azo travailler yango po lobie koma na 5 wana. Mukolo boya obimisa ngo be yo yeba kike o wana zaki na 3 talents, o wana zaki na 4 talents, o wana zaki na 2 talents. Ya batala ya baninga tellement ba travailler ki yango, batala na bango eboti batala mususu. Mais yo zaki na mayele te ozui batala na yo nzamba pesi yo kyo kundi yango quelque part. Batala na yo eboti te. E komisa mutema mabe. Mutu to salela oyo nzamba tie ya ye. Oyo nzamba tie ya yo lipamboli na yo salela ya yo bien-aimé. Ne regarde pas les autres, ne regarde pas derrière. Ne regarde pas. Yango ezo boti sabiso keto. Lipamboli ya bandeko ya baninga mususu ezo komisa biso na keto. Ekoti ya biso keto. Po lipamboli ya mutu mutu adesida akopambola mutu eza nzambi. Mutu apambola mutu adesida akopambola mutu bien aimé eza nzambi. Nzambi mutu adesida. Nayaki kaka na message ya bolingo. Nayaki na message ya ko se soutenir. Totika ko sala na mabe. Totika ko sala na mabe. Surtout biso ba Congolais. Motema mabe komi na Congolais. Oyo après avant 10 ans ezaki bongoti. Tala ndenge to komi ko bomana na ba poison. Ndeko mususu natalaki video na ye wana biso to na ba Camerounais. Alonge na mboka na ye ake Kongo aketala mwana ya mwasi po banda kendaki États-Unis atika ye mwana na ye pa ndeko na ye. Tanga zui mukanda asali kangisi mbongo na biba on azunga ketala mwana ye. Akomi pasali mwana anniversaire bavandi balie bameli les mêmes bateaux aliaki na bango les mêmes bateaux amelai na bango. Batieli poison les mêmes bilamba la teki to mona ki ngotambola na ba réseaux sociaux. Biso so totala ki yango. To check yango biso na ba page na biso. Ndeko akufi na tongo na même bilamba wana. Kaka bateau baliaki na eka bateau bamelaki na bateau babinaki na feto ya salisaki. Mutu babomi. Esko so bobomi na mitunaka bozo mukanda na ete, bozo habillé na ete, bozo nga na kombo na ete sikoyo mutema mabe wana ezo uta wapi. Jésus revient bientôt, mes sœurs, mes frères. Jésus revient bientôt. Nzamba sunga biso force a molimo mosanto e dominer force a nzoto ya libota ya makila oyo to bota manango ya botata ya bo mama. Molimo mosanto sunga biso, molimo mosanto sunga biso. Molimo mosanto sunga biso, sunga mitemo toza nango. Kongola komi na motema mabe. Même na kati église motema mabe. Libanda motema mabe. Mokili baby.
tokima wapi tokima kana makolo ya Yesu na bosolo mutu akangami na Yesu Masiya na bosolo ya kosala ndeko akosala ndeko na ye mabete ye akoki koboma ndeko na ye te akoki kolinga kosimba makila ndeko na ye te mutu ayambi Jésus-Christ na bomoi na ye comme Seigneur Sauveur atie Nzambe na première position bien aimé bolingwa Nzambe bando bota l'air nyonso mutu wana lalaka na kanda te mutu wana ta sepeli te okomona Saint-Esprit akobando ya zo solo na esprit na yo ozoki ba décision moko ya mabe avolala omona ke ava pongi wana ya okomola na go okolala te so sali mutu mabe mutu aza na Saint-Esprit na kati na ye soka sali mutu mabe akozwa pongi te. Mais les choses étonnantes, on a que mutuana tolobi asambelaka mutuana yebi Nzambe mutuana kolala na kanda kolamuka na kanda mutuana limbisaka ya solo te. Wane zabo Nzambe te, wane zabi tumba satana kati na biso satana zana posa to saila Nzambe na ndenga solo te. Azana posa to saila Nzambe na ndenga solo te bien aimé. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, Yesu aza bien. Soto kangami na Nzambe. Soto kangami na Nzambe, ma soeur, mon frère. Ato moni lelote, ato moni lobite. Yeba que un jour, l'épargne circule encore. Tana yope kokoka. Tolongola envie. Envie wana ya kozala nango. Envie wana ya kokoma ngai na koma ye. Envie wana ya pona nini ye azui. Yango ndezo botisa keto na mitema na biso. Yango ezo bimisa biso bandoki. Yango ezo komisa biso mitema mabe. Surtout na bandeko na biso ba en Afrique. Poto ango to vanda ka poto apasi. So obimi na 5 RT. Obimi oke luka oke musala te. Okozala pe bien te. Ato kozala no biye. Ozo lala ozo la mukame. Oko osala ta mususu baba. Ba projet mususu oza nango epo épargnure te. Bango ba ebi ango te. Bango ba kasande to lala akabe to la mukaka. To loto to loko takango so pe to buka ango je sais pas. Tala bien aimé na biso. Aye poto asali mbongo akangisi. Abi mobali nanga na tika ki mobali nanga lokwa to potana ngina ye to bunda ngina ye to nazaki na ngola. Ye asali to atika linga na ye. Angape lokwa na ye na travailler akangisi mbongo mobali aye. Mobali lara ye. Foye ba kute na mwasi na ye ba sangana. Ba sala makamu mususu ba komi na bana mibale. Me mobali azwi mbongo ye na mwasi na ye ba sangisaki. Mbongo ye na mwasi na ye ba salaki po ba sala makamu mususu ake bala mwasi mususu. Ozana bande kwa basi. Ezanda Ameritaki sonyo. Ozana bande kwa basi. Basangeli moto se moko. Nango nini. Kamati soyi. Ya ebele na monoko na ye. Opeli yango se nelongi. Nelongi oyo ya mwana pate. Oya mesana koseka. Oya mesana kolimbisa. Papa nanga obongi na yango te. Ezanga nde na merita. Tango tozo sala makambo soto mabe. Tango tozo yinana. Tango tozo swana. Tango tozo fingana. Tango tozo yibana. Tozo zwa yokola soyi. Tozo sopa nelongi ya mwana pati. Oya kundimaki kokufa pona yo pona ngai. Eza lokola tozo zwa soyi. Tozo buaka nelongi ya Yesu. Tango tozo tchana ba poison. Tango tozo sala na ba conquérance. Eza lokola tozo zwa soyi. Tozo buaka nelongi ya Yesu. Yesu a mérité kita yango te. A mérité yango te. To lingana. To lingana. To batela ba escalier. Mutu musu aza pembeni na yo. Ebite pourquoi Nzamba tie pembeni na escalier na yo ma soeur. Mukolo utilisation ya escalier wane kokoka. Okondima teke wane zalaki escalier na yo. Eko se servir yo na komata po mata.
bato ebele bazala pembeni na biso bato ebele baa na connaissance na biso bato ebele nzambe atia biso pembeni na bango baa escalier so pe yo pe escalier ocomprendre pe te escalier lipamboli wana pe oyo mutu nzambe atie pa na yo atie pembeni na yo yo pe tanke escalier oza na intérêt ya kobatela pe relation wana parce que tant moninga azoma bato mosusu bayeba te so mutu aza escalier mpo na yo tant mutu wana azomata yo mutu oza canal ke mutu wana mata ebongo yo mutu oza canal mutu wana mata nzambe otika o te parce que escalier so etelemi déjà pour mutu amata donc escalier c'est komi place au mutu efaki amata komaki. Amen. Merci Saint-Esprit. Non, qui m'a mindele? Oh, mindele. Pardon. Roba français. Tant on pose à escalier pour ton matin. Donc, escalier télémara déjà. Et ceux qui sont à 20 étages, ceux qui sont à 30 étages. Et c'est comme il colo avant même yo muto se servir l'escalier ou non matin. Donc, c'est que escalier et pas moi maka déjà avant mutu o ya ko se servir na ye. Bongo nzamba sala na vie, nzamba sala batu musu bazala ka escalier pona batu. Okopambola makaka na sima mutu. Mutu nyoso tu na mukili oyo. Akopambola manase yonga la pambola mina musala nga. Oui, musala na yo wana escalier. Avant que zo musala wana ezakita musu na mutu mo abana osala déjà na musala wana. Mutu wana ya beteli o lisolo ke pa na biso ba ozwa bato aloke okomisa az escalier so ozala ki na escalier wana bien te oningo yoka lisolo wana ta mususu te ya kuna ba oluka bato po eza na bato ebele baza pe na posa misala ba okene na place o ba oluka bato te okima mindele nzambe ona tunaki te na oyamba mutu ka so akomelinga ya yambanga nde na yambi bakomo mususu no yambati avant escalier mutu a mati escalier pambolama yo escalier okomi pamba to monyango na misu te ko pambolama mususu ezaka spirituel avec comme physique avec comme physique yo tie osa yo ko escalier mutu a mati a pambolami na nzela na yo tikali bongo zalaka na mutema wana yo soutenaki ye yeba ke ndongo zo soutenir mutu wana yo po pambolama parce que aux escalier nzamba ko zo kata estilizo escalier a pamboli mutu mo après yo escalier a boaki yo mais non yango mona kata bazoka graine bazui graine ba boaki graine epoli ebotisi eboti ndunda likolo ndunda graine ebima su likolo ndunda graine ebima lisusu na ebite so bo kota na révélation esika na omema bino to bazwaka graine ya ndunda baloni yango na zelo epoli ndunda nzete banzo bima nzete so eboti ba feuille ya ndunda o biso to linga kolia to lamba kabite kute likolo ina yango ya ndunda graine so ebimaka poso to récupérer ndunda to lie to zo su graine wana to luka to bwaka lisusu nzete bimaka et puis ba étape ya makase bimaka poso to lie makasa to kozwa nzete wana to za su na besoin ya kolona ngo pe bima lisusu. Alors, faut que vous na vie escalier ozana intérêt ya ko batela li pamboli na yo oya ko mata ko se servir yo comme escalier yo pe li pamboli ozana intérêt ya ko batela escalier oya ko servir yo po mata. Na ko ebisa mutu moko na tongo ale to komi da minuit batela escalier na yo tretenir escalier na yo escalier wana eko se servir yo lobby po yo mata yo pe escalier batela lipamboli na yo po avant lipamboli wana se servir na yo loko l'escalier yo ko telema déjà brancher comme ça likolo po ya se servir à mata. Alors toi aussi ozana le part na lipamboli ya muto yo matisi. C'est ça la part. Yango moni tozo zonga ka na biso nyonso tout to sala na ramabete.
Tout ça na mabete. To benga mi bana nzambe, to benga ni basali ya nzambe, tout ça na mabete. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Je vous aime tellement. Na mona to banda ki so 50 combien to comme 60 ki ngandi to kita to tika na 4. Peut-être nzamba linga ka 4 onde ba yoka makambo to komi da minuit bande ko musuba osala. Nga sala na nga bandira ki pampa matina sala andira que so Saint-Esprit atienga quelque chose na motema o na ko pesa na bana nzambe. Boskap no yambati. Faut pas na mutesi nga ya yambanga. Tout ça là na kama bete. Jésus revient bientôt. Battez l'escalier. Nazo ye batte nzamba zo ye bisa ngana ye bisa mutu moko batte la escalier. Batte la escalier. Escalier ba batte la rango. Kotik escalier na oli banda te bete la mbula. Eko ye ba ko bama bende ko zika. Eko rune. Battez l'escalier, escalier yo pe battre la lipamboli pour avant lipamboli on se servir na yo. Yo muto a déjà branché. Pour yamata. Pour ce qui yamati à se servir na yo, a matel yo a quel kolo. Yeba ke yo muto e da ki yamata a ko se souvenir na yo. Mindele ka muto ba se papa munoko na lo babo yo kati. Oyambati. Battez l'escalier. Muto yo moni nzamba che pembe na moni pena ki azan intérêt azali pamboli pona yo garder relation mutebe ndaka mbongo ebenda ka relation ti mais ça na bato belé le il préfère négliger relation, prendre l'argent, abîmer relation, prendre l'argent. Merci ngapela linga kayo mingi. Battez la lipamboli, belé ba baby si ba lipamboli na bango, belé ba passer lipamboli na bango côté, et belé ba tiki ba escalier na bango libanda ba beteli bambola, et belé pe ba teki ba escalier na bango. Yo escalier na yo zalaki na yo escalier na yo tekeli ndeko mususu, zo mona nesko escalier wana ake ko se servir côté mususu. Mais téléphone itikali na 20. Et kata kalati. Kata na 10 to kati na biso. Ba misusu ba teka ba négligeable escalier na bango. Ba négligeable escalier na bango. Ba misusu bazo tonga ba escalier na bango. Ba misusu bazo finga ba escalier na bango. Ba misusu bazo teka ba escalier na bango. Ba misusu ba négliger ba escalier na bango. Ba escalier mususu pe ba bengana ba pamboli na bango. Ba escalier mususu ba teka ba pamboli na bango. Ba escalier mususu ba négliger ba pamboli na bango. Yango mono za stationner nzamba lobaki nzambe alobaki moyo komisika nzambe alobaki ezate po avant nzamba sa lezo sengo mate escalier. Yo escalier o baby sa yo escalier soubela ye, yo escalier bengana ye, yo escalier na yo tika libanda betela bambula. Escalier na yo eza wapi bien aimé. Mutu nyonso to alandinga na butu alelo beneme bondela nzambe, lobanda nzambe na entourage nanga ki nani aze escalier nanga. Nani o nga na ze escalier na ye. Escalier azalaka. Nga pona kutana mobali nanga nazaki na escalier. Mutu mo abenga nga aboye. Azaki camarade ya grande sœur nanga. Abenga nga ka aboye na ke yemba na studio. Abengi si soupe mobali nanga aya oyemba na studio. Bozo mona ba escalier nde bayaka. Donc nga na mobali nanga tozaki na banzela différente oyeba na ite. Ye mutu wana mutu oya mukolo studio abengi singa. Mutu o mukolo studio abengisaki aya koyemba yepa bengisi mobali nanga. Mutu abengisa ye mobali nanga ayambaki ye na ndaku auti Afrique ye mobali nanga ayambi ye na ndaku na etala escalier. Bonsoir ma chérie. Nasi Tumba que Dieu te bénisse. Mutu abengisa ye mobali nanga na studio po ngana ye tokuta po nzela na ngana ye zaki nzela mon côté. Nzela na mobali nanga zaki na nzela mosusu ngape mwasi na zaki na nzela mosusu tokokai kokuta na te soki tozalaki na escalier te nake na ngwa ta bongo po fungola biso mayele to comprendre
mutu awuti Afrika ye mobali nanga yambi bavandi ne ndako moko bavanda mutu wana oya vandi se na ndako babengi akendo yemba na studio moko boye akendaka na studio ngo akendaka na studio moko muso abengi mobali nanga lobi tokyo tika nga na okende studio mo betoko ketika nga na studio Shalom de Konasi ngai pe kote na ngai nde mukolo studio azaki camarade ya grande sœur nanga ngane to ba camarade te azaki ka camarade ya grande sœur nanga me ngane to solaka bien te ke yaya na pesa ke ba respect belé ye pa bengi singa na studio na ye tal escalier place siko toke o kuna ba bengi si ngape ba bengi singa place toke kuta to sala libala ti lelo to vanda be escalier ezalaki siko soki mobali nanga ndeko ayambaka na ndaku wana asalaka ndeko wana mabe. Est-ce que ndeko wana lingaza l'escalier pour na yepo kutananga? Soki camarade ya grande sœur nanga la bande ko respecter te. Nazaki mwana moko ta muso impoli pour na ye. Est-ce que lingaza la escalier pour nanga? Alinga mona tina moto ya obeng sangana makambo na ye. Relation ba batela kayango. Relation ba batela kango ezana batu musu ba teka ba escalier na bango ezana batu musu ba benga na ba escalier na bango ezana batu musu ba tika ba escalier na bango libanda ba betela mbula ezana batu musu bazo tonga ba escalier na bango azo bebise lipamboli na yemoko yemoko azo déchirer ngo na maboko ezana batu musu pe ba benga na pe ba mapamboli na bango ba teka ba mapamboli na bango ba teka ba matambola modo intérêt za nini intérêt za na lisolo tozo solola lipamboli batela escalier escalier batela lipamboli to contrôler ba pas to contrôler environnement respecter nganga na respecter yo partager le message bien aimé tapoter toi 4 toi que 5 toi tu na 77 to kititi na 4 do biso bato to za na ligne to makasi te to ça l'évangélisation ti koloza lokumu inviter ndeko moko peut-être aza escalier pour na mutu mo boye a on négliger déjà place à mo so ayoki message na buto alelo a ozonga to batela ba escalier bene escalier na via mutu c'est important lipamboli pe na via muteze porta lipamboli na ozongo kala ndile tout tapoter hein master to beta ni pardon hein na bonde bi na komba esu to beta boy ba écran na biso s'il te plaît biso nyoso 5 to me ko beta bo so beti pena bo ata 3 minutes ata 2 minutes au moins après que tu mati 15 s'il vous plaît tout so la kama mama lamu boy biso moteli na si tumba ya tapoter s'il te plaît tapoter écran to mona batune ba osa ba bêtise au mona ba na ligne boy 1200 7500 bazana ka po batuna na yo lobaki nini ye nani wasalaki ya benga saki ngate nani wa lobaki na ngaboye o wana. Mais pas si batu ba solo masolo vie masolo nzambe masolo paix masolo kimia batu ba partager te batu ba itapota kate batu ba lingi buzoba biso pe batu to lingi buzoba te to ya kapena makambo buzoba te to ye na makambo pe ya bien to partager yango to tapoter yango to vandi pe biso na biso batu to lingi buzoba te to sali pe bandira ke na biso ya batu to lingi buzoba te parce que comment fait-il yo muto lingi buzoba te ba okuto na ndira ke mo ya batu ba lingi buzoba au partager en opé si ko yebisanga benemo zo partager évangélisation tozo partager buzoba maman en Afrique nzamba pambolo papa en Afrique maman en Afrique nzamba pambolo beneme to tapoter to inviter baninga to tapoter partager mais t'as pas si bato ba partager li loba nzambe pas si bato ba partager vérité pas si bato ba linga ba partager amour bien aimé partage ezate soutien ezate mais soko ki koto bato bazo finga bêtise soko ki koto bato ba osa n'importe comment la tala bato bazo partager bazo tapoter bazo bataka comme on appelle que muto osala au quotidien live mo beaucoup ti 700 personnes au quotidien live mo beaucoup ti 1000 et quelques personnes mais makambo ba lo ba finga na bazo tuna na makambo
Jésus revient bientôt, bien-aimé. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tout. Angèle Mienda. Merci ma sœur Angèle Mienda. Tapoter, partager, bien-aimé. On a besoin de tapoter, de partager, de zongander, de accepter un quelque, de quitter na 6. To bate la ba escalier. Autant on la la ko, on la mukolobi. To bate la ba escalier, bate. Mouta bengo na téléphone, na bengo pona muzoba. Oyoki, c'est ma sœur. To bate la nga escalier. Nga pena bate lo lipamboli. So yo za escalier bate la nga. So nga pena ali pamboli na bate la. Aussi te pe masolo zo bete la nga na besoin na ngote na besoin bate l'escalier la nga. Merci ma chérie. Shalom Yaya, partagez, to tapoter écran. Tapoter écran to zonga to uti na 70 et quelques to kiti to okozonga ta 10 te. Merci ma chérie. To batte la na nga pena batte la yo. Merci maman Grézola. Grézola na Facebook, merci. To batte la na. Motema mabe komia permanent na biso batu. Motema mabe omona mutu mubo azana yo bien, avandaka na yo bien, mukulu moka bo seli loko moka bo surtout kisie. Pozwa nini? Il t'a donné toute la confiance du monde. Au plus que penda confiance aux ailes qui ne penda bien, tu vas comprendre te mukolo moka bo la muki ka bo seli lo mobe do yo moko zuko ka ko réaliser en ote. Et bon ce qui mutu wana zali pamboli pona yo. Mutu wana soka zala ke escalier. Makambo wana nzamba loba kita muso kokoka na 2022. Na décembre pour yo kota ka 2022 tala diabe maramba sala. Na décembre ka pour yo kota 2022 o baby sin escalier na yo. Lipamboli na place et salama na 2022 lipamboli poussani. Lipamboli poussani. Le temps aux escalier na auto lipamboli na o poussier musika. Le temps battant wana nyoso tu eleka. Le temps boyaka ko bongisa. Malamu senge oban yo moko diminuer mikolo abolamu na yo. Soki nzamba kana kike bolamu na o lipamboli na yo ko ya na nzela na ye ko sala 1 an. Na 1 an wana na 7 mois bosolo la atene lipamboli na yo bosolo la atene escalier na yo. Siko okoya ko zwa bolamu ngo oyo salela nka 3 mois 7 mois nyoso tu diaba yibi yo. Bomoni diaba nda osakana biso diaba yibi yo ta ya ko seka na yo. Diaba koti sibino confusion parce que yebi ke o wana za escalier pona yo. Diable a côté sibino confusion parce qu'il y a yebi o wana zali pamboli pona yo. So na tiki bango ba zala bien. So na tiki bango ba évoluer. So na tiki bato oyo aya ko fungo la biso tabana biso na chaîne. Parce que malamu na ye bo lamu na ye ko seka na ye eze pana oyo. So to tiki bango ensemble ba zala bien. Ah! Il faut qu'il y ait en janvier 2020, na décembre, il faut te provoquer le comment tout ça bango mitou. Yope lipamboli sans zambé, sans discernement, yope escalier sans zambé, sans discernement, bo koti n'embrouillement, bo dindi na nvoutement ya diable, bo se retrouver na discussion, le temps au hasard à gauche, au hasard à date to année, ya bo lamu no esengela ki escalier salela yo, to esengela ki lipamboli, o mata escalier to escalier tanda malipamboli amata. Tant il est qui? Tant on est les qui t'am sunzamba ba qui soit azuli pamboli o et ça non moi boue année boue tant on azuli pamboli non on les qui si ba tant pamba po boko solo na bino po nzambe so alobi likambo et ça la malango so mutu wana zani lipamboli po na yo so pe mutu wana zani escalier po na o dia bata bundi si bino ta matin so ki et ça la malango mais e ko sala matin musuna ba tant on nzamba loba ite parce que bo la mutango yaka yeba ke diable yaka ka toujours na ba accusation. Bola mutango yaka yeba ke diaba yaka ka na ba komba. Akoya ko distraire yo. Ou bien akoya ko distraire bino.
aya distraire bino pourtant bokota na distraction yabima molongi lipamboli batela escalier batela lipamboli na yo lipamboli babatelaka yango lipamboli babombaka yango mutu mususu omona ndeko mobozaka na ye bovanda omonika aza chansard l'homme donne ce qu'on a kozala likunya te na chance ya moninga bien aimé soki ozotambola na mutu aza chansard yebaka yo mpo komi yango ata ozalaki na bamalédiction ya famille ntango ozotambola na mutu aza na lumière akomemo na nzela na ye ya lumière molili na yo ekobongwa na lumière kokoma na o jaloux ya mutu aza na lumière te linga ekutu makasi po yo profiter na lumière na ye so babutu ya babutu ezalaki na bomoi na yo ntango yo kangami na mutu aza na lumière o comprendre peut-être maso tout un monde quoi ça chance loba iza na nzela mabe loba iza na nzela mabende o moni probi ndeko yo yango monaka mayele wana nga na yana ngona musala nzambe mayele wana nga na yana ngona musala nzambe so na moni musala nzambe nzamba sali la ki atambola pa na ubanga nzambe nzambe pina sali la ka ina okanga manaye mutambwa na ukangama na epo na yebike mutu aza na nzambe mutu alingaka nzambe mutu atambola na obanga nzambe so nakangami na ye aomemanga na prière aomemanga na retraite so na likambo na beteli aomemanga aedenga na prière alors c'est moi qui bénéficie mundeko aza chansard tango ozo tambola na ozo za no comprendre que ndeko aza na lipambo ndeko aza chansa ndeko penda aza na nzamba pambola ye soko ozo tambola na yo po okoma beni ata na nzela sima na ye tango ya ko pambwama yo po ko pambwama moi je ne comprends pas bat bakoma limutema mabe na lipamboli ya baninga o baby si déjà nzela na yo so sali bongo o baby si nzela na yo ndeko omoni ke aza na lumière azo pela bien aimé zala na ye bien soutenir ye soko soutenir ye tango ya zo kenda taku di ozo lande na sima mais ozo kota na kati ya lumière po ya za lumière tango lumière na ye ezo brûler na yo ezo brûler na yo merci lumière na ye ezo brûler na yo ataku tozaki mutaba komba mutaba problème mutaba nini e brûler na yo mutu mo passer to kozo exemple mutu mo ba komo tambo na ndeko mo balinga ba problème te ndeko nga tonga te ndeko nga swana te ndeko nga bunda te ayina te okomisko ko tambola na mutu abongo omoni ke ko aider yo parce que tambo vandi ya vandi ni e luka yo polo ba mingi ovana ni bovana na ya tonga te akenda bar te amela masanga te ariba ka mobala mutu te afinga te swana te bon yo pe sikoto ngoko mokanga na ye l'homme donne ce qu'on a au mona ke ba attitude na ye ekolata yo mais soki okangami na mutu aza na misala mabe mutu aza na makambo mabe mutu atonga ka finga ka yinda ka ye kaka mutu azalaka nango mutu atonda na vantard yo po okoma vantard sans le savoir okokoma yango sans le savoir okoma yango Nasi Tumba, que Dieu te bénisse. Tapote ma chérie. Yaina kata na ngai. Na kota ika apona ipsa mutu moko nzamba ipsinga na ipsa o batela escalier. O wana za pembeno aze escalier. Moi mon escalier c'est mon mari. Mobali nanga aze escalier ponanga. Ponga na koma o na komi lelo. C'est mon mari. Donc, il est escalier pour Nanga. Bongo yo. Est-ce que Nzamba sala qui suis escalier, non? Mikolo nyonso nazaka na message escalier. Parce que nazo mona batunde bazo bebisarela. So mutu mo ba olingakela so mo ka beba ka be pona mobali. Mutu mo ba olingakela so mo ya bie bebi na muka boye pona mwasi. Mutu mobo aeda yo na vie oyo ko baby sanuka relation ka pona mbongo
mutu mobo asala obola moye ko baby sanoka relation te musupuna eloko mobo ekutu ezanga tina to komi ko welela biloko nesika to welela mutu apesaka biloko pour mutu ko weleli mukolo biloko ata biloko apesa ko ebungi loko aza mukolo biloko akobakiselo biloko mais lelo biso batu to koma ko préférer biloko na esika ya mukolo a biloko. Regardez exemple à Esther. Esther a qui na palais royal ba Bible bazaki basi belé bazwa ki bango. Avant ba kende ko présenter bango liboso a roi. Bible ba bane ko kotsa bango no ba sukoli ba pakoli bango ba futa ba masse bango ba lati bango kitoko bazwi ba or ba tchena nzoto. Esther a mona mona biloko wana tana mona ba or wana te Esther a no gagné alona aluka ki a gagné roi. A des fois Bible zo tali sapso ninga bane ko négliger ba bien wana. Mais bande ko mususo ba yaki na bango ba bane ko sepela na ba bien wana bango bane ko proférer nde biloko ba lata na bango ba bijou minene ba sala soki neni mystère ya yaki na bit na vie faut avoir un bit. Dans la vie, il faut avoir un but. Où est la mukolo biloko? Où est la biloko te? Où est la mukolo biloko, bien aimé? Pour ce biloko, sili, azawana côté na yo, en pia osu biloko. Mais so négliger mukolo biloko, o landi loko suzi biloko. So biloko ane bungi. Yo bomi source. Yo bomi source. Olandi biloko. Siko soki biloko e baby, biloko e bungi. Biloko e poli. Source azate. Osandeni. Protège ton escalier. Escalier protège ta bénédiction. Parce que moi, j'aurais besoin de toi, escalier, pour t'utiliser pour que je monte. Escalier aussi aura besoin de moi un jour pour que il monte aussi sur moi. Donc, il peut c'est peut-être ceux qui n'ont se comprendre. Escalier, c'est que le battre la lipamboli pas battre là. On peut savoir un exemple moko. So tolobi nde mutu alinga mata peut-être na 10e étage babia o mata ngone échelle. Donc échelle akokoma déjà likolo ya ndaku avant mutu ako se servir nango a mata. Donc so babi no mutu o mata na 10e étage. Donc misu ya échelle mutu ko mona déjà 10e étage pour avant mata fo bacha échelle. Babenga ngo bongo so na loba mabe bo corriger. Donc il faut bacha échelle ti ba ke ba bloquer ngo na 10e étage. Donc échelle est moni déjà pas son muta okende. Avant muta ya mata escalier. Dieu nous bénisse. Donc au koki kozala escalier au pambolami avant utilisation na yo. Ya muto a utilisé yo. Parce que yo escalier au komona déjà place muto azo matela azo kende déjà. Amen. Ya gona vite ozana intérêt ya ko batela yo yo pe batela ngai. On a intérêt de se soutenir. On a intérêt de se garder. Garde-moi, moi aussi je te garde. Protège-moi, moi aussi je te protège. Donc, linga nganga pena linga yo. Limbisa nganga pena limbisa. O poto continuer nzela. Ko sala nga mabete nga pena zana idea ko sala yo mabete. C'est ça l'escalier. L'Éternel 2022, il m'a donné les messages d'escalier. Il dit à mes enfants,
dis à mes enfants, va protéger l'escalier là-bas. Et puis n'oublie pas, dis à escalier, à protéger les utilisateurs. Message n'a continué en 2022. Tu auras besoin de moi. Moi aussi, j'aurai besoin de toi. Tu me fais du mal aujourd'hui. Et demain, quand tu auras besoin de moi, est-ce que je vais venir? Est-ce que le travail que tu vas me demander, est-ce que je vais faire ça bien? Je n'ai pas pensé ce que tu m'avais fait. Est-ce que je vais dire oui quand tu vas m'appeler d'abord? Je vais dire oui. Escalier, battez-la, ton utilisateur. Utilisateur aussi, battez-la escalier. So comme mon a vu na façon wana, okulenge la nyonso tu oeza, ebele abama pamboli abatu telemi. Nzamba zo répondre ngate, nzamba sa yoka yo, yondo tika escalier libanda bote, abetela bambula, aerone. So baluba na français aerone. Ibendo ebeteli de bambula ebele bimisi egate. Otika nka na simanda kuma yo zwango matisa ngo ezate. Et puis les choses graves, il y a des gens qui font du mal aux autres. Azo se reconnaître peut-être que ça la mabena muninga. En reconnaître que ça mabena muninga. Il est temps de réparer. Ton escalier, il a besoin de toi. Ton utilisateur aussi, il a besoin de toi. Alors, toi qui dors, réveille-toi parce que ton temps arrive. Ton temps arrive. Et c'est oh récupérer escalier na yo pour mata. Escalier, ton temps arrive. Et c'est oh récupérer utilisateur na yo pour utilisateur na yo à mata. Avant que utilisateur na yo a comme sommet, c'est toi qui vas arriver avant même lui. Il y a de bénédictions qui oh ezalaka déjà spirituelles. Mais mon ami non a mis sur batute. Et il y a déjà na kati na yo bien aimé. Mais mon ani na on a mis sur batute. Yo zo mona kaka ke ngande na ze escalier. Ya mati na nzela nanga. Ya mati likolo nanga. Mais yo koma ki avant ya mata là où azo kende. Donc toi tu étais déjà béni avant lui ou avant elle. Mais nan ne s'est manifesté. Moutou Mati a utilisé l'escalier à Mati. Elle n'a pas encore arrivé au sommet. Tu as bousculé l'escalier. Il ou elle tombe. A komina no sika yo saki o Mati c'était. Mais yo moko ka mukolo escalier wana yo moko escalier o bousculé escalier ya muninga. O bousculé escalier muninga kwei. Azomi sunase. Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oazana matoi yako yoka ayoka. Oazana motema yako bomba abomba. Oazana makasi yako sala asala. Jésus revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Repentons-nous. Protège nos escaliers. Escalier aussi, protège ta bénédiction. Quelqu'un qui va t'utiliser pour qu'il monte sur toi. Toi aussi, tu vas monter sur l'escalier. Protège aussi l'escalier pour qu'il ne te bouscule pas avant que tu arrives au sommet. Avant que tu arrives au sommet. Protège ton escalier. Escalier, protège ton utilisateur. Parce que toi, tu as intérêt na escalier. Escalier aussi a un intérêt na utilisateur. Bien aimé, ngana yebi mama moko na bete ya monsolo. Mama waza ina bana na ina kini. Na bana na iseti. Mwana na ye moko aliboso azaki joueur. Alaki akoma joueur makasi akoma na mbongo ba yeko teka ye basombi en Europe. Mwana ye Europe abengi bandeko ne nyonso sisi batikaki mama bango atikali ye moko. Na kini.
Baye ko bengisa mama bango aye poto asali 2 mois mama bango akoki malili te. Mama na lubi fa zonga ko kamali te. Bani babi mama oko kamali to zonga biso yo za ndeko te babota oyo moko. Bandeko bazana ba bandeko misika tant de choses aki non na kini. Tant ozaki non na ngote ta makomba banda osala. Siko biso mo bana na oto zate ozozonga kishasa po ke fana na nani akobatela yo. Fanda na biso mama bango binso botiki na poto na okufa. Bwana okufa vana okoka malili te fona zonga. Loka mama bango azaki dana lupangu na ye ya ko ya bi mobali na tikela ki obana na ye bakolela bana bazui décision mama bango azonga. Ton bazong si mama na bango baye kozwa mwana moko mwasi ka loko ya bonne avanda na mama bango. Mwana na mwasi avanda na mama wana bien aimé lokola mama na ye. Alingaki mama koko wana donc yo bino boyebi mutu so asakoli akoma na ba caprice. Bavanda aka na koko wana. Koko wana ekoma na tamo obe kusukola ekomi pasi lokola kola ki mo ba maladi pe mutu so akomi mukolo mwana wana zuwa kaswa mabana nesko na tawana bana ni azali na bana basi misa azali na bana 7 bana basi misatu na bana mibali 4 bana na yena basi na bango ya mibali na ya basi na mibali na bango bayaka ba vacances na kini bavanda na mama na bango na lupango na bango ba mona kanenge mwana mwasi wana azwa kaswa ya mama wana mwana na soki oye na famille wana bayebi si yo te oyebi solo te kaza mwa musala o mona ka ondike leki na bango to ndeko na bango modeli balati saka mwana musala na bandeko bana mama na bana poto so batine mama bango biloko batindela ka mwana musala na soki ba ye bango moko donc batikela ka mwana musala na biloko okondi mate mona ka leki na bango asuka ton mama na ye kukufa bana wana bakokite bazwa fi wana bayana elio na poto famille ya fi wana babongela na nzela ndeko na famille ya fi na okaka ba famille o esaka ke bazana mutu na poto te bolamu efutaka ya bien aimé le bolamu epolaka te o bazwa soin ya mwana wana parce que mwana na l'accès bango bolingo asa mwana bango te azaki même bango bazali baluba mwana na zali so mukongo so ekolonie azaki même pas famille na bango mais le modèle ka azozwa soin ma bango mo pena bazaki soki ba ye ba mindelo balingi nini ba osenga ba mi bango mo pena bazaki so ba ye ba kiti pe na kini ba mona mwana na mwasi akeno mama bango azui mama bango akoti na ina douche asukoli mama bango a changer bilamba mama banga koka ko telema te asala mamte mama banga ko sala tout na kati ya bilamba mwana na udo mama aoyi ai mabiso moko te mo baba suba aide soignante le mo to mona ne bazo tatula bakoko batule mo bambata mais mwana no mona ozo akosukola mama na ta 5 fois ta 6 fois amona mwana mama na lokola mama na ye bana na bamodi pinaninga mwana na mwasi evolue na mama bango evolue na mama bango chape gonda o mindele no zo été petit que tout partager mama wana yeko kufa bana na ye nyonso na basi na ye bakita na Congo bakundi mama na bango bazwi mwana na mwasi batikie na lopango et puis mwana ngwa mwasi na suka le mama na banda obela loko asakola ki azwaki leki na bango asuka kote na famille na ye azwaki leki na ye mo asuka koma ko vanda na ye na mama wana bazwi lopango na bango batiki mwana musala wana vandi bango bazongi poto après liwa mama bango ba se concentrer ba zimbongo basangisi basombi biye babengisa mwana mwasi wana za na poto ne na loba bino azara na France mutu abengisa ye tata na ete mama na ete mwana mwasi na lelo abengisa baleki na ya basi mwana na abengisa tata na bango mama bango akufa muzo mon escalier sike mema moto ki mwana musala yaki ayaki na famille ya bato tellement traita ki mama na bango bien bana mama wana babungisi reconnaissance te escalier akoki kobongisa vie na yo utilisateur pe akoki so na mina bano betela mpona na ba témoignage bien aimé ya ba escalier ya ndenge na ndenge
Pour tout le monde, il faut qu'on batte la relation. Qu'on néglige les relations, t'es bien-aimé. L'icole loko moko boye. On dit mes relations mobe ya kala ya bien sala ou bola mo belé à cause ye loko moko boye tu as négligé tout. À cause ya biloko a mokili au piétiner escalier na yo. Aussi autant nzamba lobaki wana nde sika yo ko matela. Diable tellement zaka malin, ayebi ke wane escalier na yo, ayebi ke wane utilisateur na yo, appeli sika moto mobo. Bo supporter moto te, na yo escalier, na utilisateur. Suko na mama kambo pasi ezalaka, na moto azaka fautif. Parce que Bible singe lobi nzamba tika coupable te azwa raison. Te, nzamba tika coupable te azwa raison, te bombami. So oza coupable. Souka robimaka na poisa. Ata raison na yo ba ondi mango te ba tutu ba telemeli pour l'instant. Ba zo lo bakaka ye mabe so oza la raison. Souka raison na yo e ko mata. Nzamba bomba mabete. La ligne bino mingi. Yango na memeli bino message escalé. Dieu me dit parle à mes enfants. Et ça ban na 2022 ba battre la escalier na ba. Ils na battu belé na sina pamboli na nga bango. Ils na battu belé na sina répondant na nga bango na ba prière na bango. Ba telemika na kata prière wana ba osenga ka eloko nga na sina pesa. C'est pas ma faute. Faute na ngai te faute na bango eza basi ba bengana. Basi ba bebisa, basi ba finga, basi ba chola ba niata. Ba escalier na bango ou ba utilisateur na bango. Ba tika ngo li bande betela mbula. Image moko ya kosanga kitango nzamba talisinga mbula escalier ba échelle wana li banda. Et boule beti la boule kauki échelle ya mabende et celle quoi ba rouillé comme des ba rouge abina regarde ça une boule sili escalier wane kominde ninga bi seigneur comme le quoi héros abiwi mata ils ont abattu belé na sina répondre na bango. So ba omona bolamu te, so ba ozo ba réponse te, na ba makambo ba ngana pesa bango zo komela bango te parce que escalier na bango ba koma musika na bango. Mais escalier na bango ba yaka envers na bango, ba yamba bango te. Ba utilisateur na bango ba yaka pembe na bango ba utiliser bango te parce que escalier utilisateur isengeli a utiliser kaka utilisateur. Utilisateur pe escalier karande sengeli amata. Si vous avez un utilisateur, vous avez à gauche, vous avez une échelle témoin, vous avez une échelle P, ce que vous fandi ka wano vandi, utilisateur pas yoko zoyo, pour utiliser yote, moyen peut pas utiliser yezati. Le problème est là. Et lingo lobani, to bongisa. Là où tu sais que tu avais fait du mal. Conscience na yo yebi ke obébisa, retourne-toi. Ta bénédiction est là-bas. Tes réponses est là-bas. Nzela oyo ko matela yango kuna. To bongisa kanisa. Nzamba yebi pourquoi na 1h19 toza 5 nanga 6 na yebi te parce que er moko TikTok ekosa au mona loka bo 4 nzoka bo plide. Parce que ba nyonso ba otia ba commentaire ati. E na kolie, na kotanga te miso. Zonga isiko baby saki. Mutu wana zaki no bia pesa ki umayo melaki, apesa ki biloko no liaki, apesa ki mbetu no lalaki. Akote ki una ndaku na ye. Ayamba ki una fami na ye. O baby sa okenda. Li pamboli na onzamba sa reponda. Mais le coup les akuna. Il faut que nous bongisa. Pour moyen ya kozwa sous échelle na yo mata. Yo pe échelle. Yo pe li pamboli. Échelle utika libanda.
e betela bambule bima ba ruine o finga ngo chola ngo bwakela ngo soyi uza wana ba makambo nyonso nzamba lobaki makambo nyonso abaki akosala il fallait que simba ngo depuis 2021 il fallait que même pour kota 2022 mama est 10% au côté 22 li pamboli na yo est retardé au côté 22 au kangami kana même prière nzamba binanga na yo yebiso prière oyo yo sala wana sa réponda yazo zela ona prière mususu problème oza ya nzambi te problème eza otika ke shell no libanda ba étranger ba makasi na osenga mie na osenga ba appel pour bakota na ba live échelle na wana otika libanda bien aimé eboti ba roue ubwakela ngo basoyi bato basubeli yango ekomi négligé moyen aux étations te ke yango nde il faut zwa po yo mata ezate zonga Saint Espace simba mitema na biso afungola biso mayele azongisela biso ba film akala oyeleka babisika to leka ki to bebisaki babisika to leka ki to sumba Saint Espace zongisela biso kuna oyebite tamusu mobali no ekoza o aileki ya mama wana oya ye utiki Afrika ya mwana mama wana to mwana papa wana esika yo bebisaki tamusu lipamboli na omwasi na oto mobali no aza kuna na famille tamusu patron no ya musala aza na famille wana sa kuma na société moboye esika oyo tamusu yo kena okotsa CV okenda pe na réception ya okotsa CV mona pe chef wana obenga ka epi na téléphone boswa isa oka place ezate place peut-être tango yo kozonga place obebisaki muto yo kokuta na ndako na esika oyo sokende wana tamusu ye mutasala na biro wana au yamba yo ay longi ezolobelanga quelque chose on dit na mona yo na mona ko na biro mo intérim yo mutasala kuna mo ko na société mo bejourne yo mutasala kuna nda atika ya retenir yo ayebani na yananga ayebani na famille nanga basala bien ali abengi yo na musala bandi vie changer okende ki ko bongi so kutile ki nemo botonde kone cousin na yo sait jamais auta eta muso Afrika ya zo mukanda zo ndaku ana mwasi teta muso ya mobali ana mobali teta muso ya mwasi azoluka mwasi mo abala okoti yo ko senga bolimbisi ayoki maso na bino na sepeli na mwana ya mwana azabia te azara bien aza mobali te ngana yebaki aza mobali te bona ni pambo ni za muso ezawana nzamba sa réponda yo kala. Il fallait que Simbango depuis 2021 tellement aux ana connaissance ici sous te et si ko tika ki escalier na yo escalier pour na reconnaissance ici sous te et si ko tika ki ni pamboli na yo o fengeli o mata yango to suka na ba point d'interrogation. Retourne-toi, répare-toi. Et c'est un rabbi sur le côté, Bible le bimi, komi kiti sabie de minzamba kutombo la yo. Mutu ami kiti sakanzamba kutombo la yo. Zonga, benga, na yebi ke tozo ki ba problème. Na yebi ke batu baloba ka mbula sika, tout ça la mambo sika, non, loin de là. Na ye pona mambo sikate na ye pona mbula sikate na ye parce que conscience nanga e bisinga ke na sala ki o mabe pardonne, c'est tout. Longole loko zara na mutema pona nga na betia ko libaku pardonne-moi tout ça balanza. Tu as fait ta part ma sœur, toi tu as fait ta part mon frère. Soki ya ko accepter lipamboli te komi problème na ye alongwe na likambo na yo akomi na likambo na nzambe so lipamboli no ezaki na nzela na ye soki ya okangango aolinga te bima po ya bo pambola yo nzambe osote
Pour nzamba sala makam na ordre, nzamba sala makam na désordre, etaza nzamba ordre. So alinga bimisa mutu ni sika mu batabo telemi. So nzamba moni ke mutu wana aza na raison. Eloko wana eza ya ye. Aza na bon sens ou bien bon sens. Esengela simbango au sauter bato. Nande batu bana ba okekutana. Nande mutu wana ozwa lipamboli wana. Nande ekoma na maboko na ye mutu akosi rendre compte au zalati. Ils ont balipamboli mosusu ezo bloqué, ezo blocamé pour na biso moko. L'Éternel t'a déjà béni. L'Éternel t'a déjà libéré. L'Éternel il a déjà répondu. Mais si tu ne vois pas le bonheur de Dieu ou la réponse de Dieu, si tu ne vois pas, parce que tu as négligé ton escalier, parce que tu as vendu ton escalier, parce que tu as négligé ton escalier, ta bénédiction, tu as négligé la canal de ta bénédiction. Retourne-toi, réfléchis-toi. La Bible dit, cherchez la paix à tous. Jésus revient bientôt, bien-aimé. Je vous aime beaucoup. C'est pour ça que je peuple Nzambe message à Nzambe. Attends, de quoi ils ont message à Nzambe? Attends, na sali en direct, na moito na butu. L'air nyon so molimo mo santa aussi mbanga. Na pelisi ba téléphone na nga pour na pesa message à Nzambe. Même il y a 2 personnes. C'est qui Nzambe o le blaka 2 personnes wana. Ils ont battu bokota. Surtout ko kisi 200 na ko lobate. Surtout ko kisi 300 na lobate non. Ça, ce n'est pas évangile. Ma Bible me dit là où 2, là où 2 ou 3 sont réunis, il y a la présence de Dieu. Peut-être un message autour. Quand j'ai allumé mon téléphone, les gens ont rentré plus de 75, 75 personnes. Quand j'ai commencé à parler, j'ai fini manger, j'ai mangé pour attendre que les gens rentrent un peu. Quand j'ai fini de manger, je commence à parler. Les gens ont commencé à sortir parce qu'il y a beaucoup de gens, leurs oreilles, ça ne peut pas attendre ce qu'on parle ici. Oui, ça ne peut pas attendre ce qu'on parle ici. Pour quelqu'un reste dans un en direct qui parle de Dieu, qui parle de Jésus, qui parle de la royaume. Il faut que quelqu'un là soit de Dieu. Il est resté là parce que c'est le Seigneur qui l'a arrêté, il a dû rester pour écouter ce que le Saint-Esprit veut dire. Ça ne donnait pas à tout le monde. Ça ne donnait pas à tout le monde. C'est pour cela que tu vois, là où on parle n'importe quoi, là où on parle des injures, là où on parle des gens, les choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel, il y aura beaucoup de gens. Il y a des gens qui partagent. Oui. Ça, c'est le travail du diable. Pour désorienter les gens. Pour désorienter l'esprit des gens. Mais là où on parle des choses sérieuses, parce que les choses de Dieu, c'est les choses sérieuses. Tout passera. La Bible dit tout. Les preuves années, tout le monde quand nous sommes morts là, on part avec rien du tout. Même les habits, on va t'habiller là. Il y aura des gens qui vont choisir ça. Oui. Il va aller choisir ce que tu ne l'aimais pas. Ce que tu ne mettais pas. Même quand tu étais en vie. Comme tu es mort, chez nous on dit Ebembe. Ebembe n'a parlé pas. Nzambalaksa abiso déjà. Les gens ils veillent là où le bateau fingana, bateau seka, bateau bamabe, bateau swana, oui, là où ils vont partager, là où ils vont rigoler, là où ils vont être beaucoup. Mais là où on parle de la vie, parce que ce qu'on parle, c'est la vie éternelle. Ça va nous servir ici, et puis ça va nous servir aussi après la mort. Je croyais que tu
tu poussais crier. Je croyais que tu pouvais crier. C'est qu'on parle, on parle de Jésus. Il était avant toi et moi. Il était avant Abraham. Il s'appelle Dieu. C'est les choses qui vont nous bénir aujourd'hui et puis qui va nous bénir après la mort. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Mais les gens ne veulent pas la parole de Dieu. Les gens, j'aime pas. Les gens, ils n'aiment pas la parole de Dieu. Ils n'aiment pas la parole de Dieu. Les gens, ils aiment là où il y a les bêtises, là où les gens, ils s'amaillent, là où les gens... J'essaie de parler en français parce que j'ai vu une dame, elle a écrit, j'attends pas. Mais Dieu m'a pas fait grâce encore de prêcher en français. C'est ma prière. Le temps j'entends, je les demande. Même si on m'a invité dans une église, je prie toujours dans ma langue lingala pour que je sois à l'aise. Et puis l'interprète interprète. Mais dans la ligne comme ça, en direct comme ça, je vais faire tout, commencer à prêcher en français, commencer à parler trop en français pour que s'habituer, quoi. Si mes enfants, ils étaient à côté de moi, là, mais ils vont me corriger devant vous, vous ne pouvez pas croire. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, je coupe avec 2 h du matin, je vais commencer la prière jusqu'à 5 h du matin. Je vais à mon lit. Je vais aller dormir. Bien-aimé, aime Jésus. Tout linga nzambe. Soko lingi nzambe muto kosalo mabe, tata ba osalo mabe, l'Éternel va te défendre. Si tu l'aimes Jésus, tu te mets dans les premières positions. C'est pour ça que la Bible dit le malheur attend toujours les justes. Il attend toujours les justes et le malheur. Mais l'Éternel la délivre toujours. Oui. Il faut que le diable vienne. Le diable a tenté Jésus. Pendant 40 jours, pendant 40 nuits. Il est venu mentir à Dieu. Jésus qui était Dieu. Avec les choses du monde. Créées par lui-même Dieu. Mais le diable il est venu encore pour le montrer. Regarde. Si tu as apostané devant moi là, je vais te donner ça, ça, ça. Il a oublié que Jésus il sait que tout ça là c'est à mon Père. Tout ça là c'est à mon Père. C'est à notre Père. Biloko tozo salane la ma bien-aimé. C'est à notre Père. Diabazo laksa biso ango loko la kopia biso ango. Diabazane loko a kopia mutute. Et batte la ma bomba ma azana ngote au secours de l'homme n'est que vanité. Qu'à l'Éternel ne se suive aucun chagrin, qu'à l'Éternel. Donc alors azane loko pia bisote. Biloko tata na biso moko yango to simbela bakisi. Biloko tata na biso moko yango tozo wela na tozo bomanela. Asali mwasi na mupandi na ye. Alalisi mobali toko tali na jeunesse bibezo na jeunesse bibezo tali sapso ndenge nzamba alalisi mobali bimisi kota mobali asali mwasi. Yo kanisi yo penda koti na yo na mukilo azate. To mobali okanisi penda koti no wana nzamba alalisa ko kepamba te azali. Azali. Pokuta na ye faut bondela nzambe. À des fois, on fait la prière, Seigneur, ça me peut Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi une femme. Non, Seigneur, donne-moi une bonne femme dans ta volonté. Donne-moi une bonne femme. Précise bien. Parce que la Bible dit une femme sage bâtie. Donc, si moi si na volonté en Zambi, ozu moi si na lo lenge nzamba linga pesela, eko ya ba problème ezanga te, libala mo eza parfait zate. Ba problème eko ya na ngona couple, l'Éternel la délivre toujours. L'Éternel la délivre toujours parce que toko tababilo musu na ba sentiment na biso.
ba sentiment na biso ezo mema biso bimema mema bikenda kenda ba relation musu tozo sala to tuna volonté nzambe te et mema biso bimema mema ba volonté mo otuni nzambe te obondeli te okotika pona pasi po apeso mukanda okotika libala na pona pasi ta musupoza ki lesika kolala tozo esika kolala okotika pona pasi po famille na kine zole la faute de la bango 1 euro 2 euro otuni nzambe to kotikaka. Qui t'a dit c'est ton mari? Qui t'a dit c'est ta femme? Et ça n'a pas tout mususu yon ba biloko mususu nga c'est que na vandi pena na vandi ta onzamba comme fongola nga maele nga ba tout mususu na kondana bango te mobali mususu aki abali oui divorce eza mabe mais ça na ba divorce mususu to mona muta boyani na mwasi aki abali mwasi o nzamba yibine libala na te mufinu ko wana eza nango ya likuya ya nzungo te nizaki ba précipitation mutu et kote bango na mariage wa mais biso na misu na biso abo moto to mona ka kete mobali azaki na mwasi azaki na mobali aboyani na mwasi na ye akoma na mwasi o misu na biso emona ka lokwa ya nzambe te mais nzamba zo mona ke bato nande babanda nande basukisi ngana na makambo na bango te ngana na makambo na bango te bon lokwa abimi place ngo lokwa ngaza ngana makambo na te na sala engolo la gloire de deuxième maison ça sera plus grand que la première. Na mema esiko na mikuwa ya mikuwa ni afanda yomona basi mususu to mibali mususu lelo bayibisa mwa basi na bango uzala wapi kala wana parce qu'elle s'est retrouvée. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent, il y a beaucoup d'hommes aussi qui souffrent, il y a beaucoup de femmes qui font mal aux hommes, il y a beaucoup d'hommes aussi qui font mal aux femmes parce que mingi ils ont ba combat oui ils ont pena ya yeme combat yi mais mingi pe ba kota na précipitation nzamba yebi na yebangoti donc bango nde baza biso mutu to oyo kapasi na mokili do ba boya na lelo ata ba boti ata ba nzamba yebi na libalati nzambe tanga otala bakombo na bakombo na ya biso ba mipandi otala mupandi ya Pierre ezaki Brigitte mutu na bimisa wana o wana zana lokwa za mami donc eza yete lokwa babande mamu na bango batuna ngate ba okena mamu na bango tim ko bango mo ba comprendre ba tikani ale tango ye jana bando lukanga tan ekoki siko nazo siko mami yango na tinda na nzela naye esenga nini nyoso twana esenga escalier esenga escalier pour mata escalier peso écoute nous la situation wana esenga mutu akomatela o mutu ako utiliser comme échelle pour amata c'est ça donc d'autre part toi tu as besoin de moi aussi j'ai besoin de toi d'une manière d'une autre toi j'ai besoin de moi aussi j'ai besoin de toi. Alors protège-moi, moi aussi je te protège. Respecte-moi, moi aussi je te respecte. C'est ça. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. On a beaucoup parlé. On a 2 heures bientôt. Et on a une prière. On a 5 heures du matin. Nous avons pas de minute. Alali ya kimusana tongo. On a une prière. Nous avons potulala nzamba bati la libota nanga bati la bana nanga bati la mobile nanga bati la misala na ye bati la ministère na ye nzamba protéger biso pour tes tentations ils a permanent so moi na mobile ba comprendre que babomba libala kana maboko ya nzambe mais tokozala na ba couple belé auto résister na ba attaque ya monguna. Parce que mon gars lemba te tant to vivre na mokili c'est vie na biso mobimba bandoya. Merci, que Dieu vous bénisse. Tant to vivre et toi non na bon moy abandoya lemba na été diable aza permanent mibali ya bien bazata lebele mibali ya bien Ibala bien, basé belo babanga pe nzambe.
misuku tu basambela apete mais azana respect azana respect basi makasi ibala bien bazana bondelaka nzambe olekisa nzela moko nzela nango un jour basi pe ya bien baza ebele problème eza problème ya escalier naomona bato na Facebook mais na TikTok botia mais Facebook na j'aime. Que Dieu vous bénisse. Et 5%. TikTok est les 4, 5%. Il va la bien, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. L'épargne circule encore. Bao babala liboso. Babali isika na yote. Bao pe baboti liboso na yo. Baboti na isika na yote. Bao pe baye poto liboso. Baya pe poto na isika na yote. Bazu pe visa na yote. Chacun à son tour. Oui, l'épargne circule encore, chacun à son temps. Chacun à son temps. Muninga zui beta maboko. Muninga bali beta milolo. Tana koki kumisa nzambe. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde les cœurs qui ne pensent pas faire du mal aux autres. Les cœurs qui ne font pas pleurer aux autres. Dieu regarde les cœurs. Protège ton cœur plus que tout. Garde ton cœur. Bao babali na place noté. Bao pe baboti nisika na oté. Bako zwa pe ya yo pété. Tout bango bazui wana pota na bango koki. Moi aussi j'attends mon temps. Le jour arrivera un jour. Reste sur place comme Habakkuk. Reste dans ton poste. L'épargne circule encore. Ton temps arrive. Démarche yo koko sala. Cherche à arranger avec ton escalier. Et bien aimé, si tu tiens à sentir que quelqu'un là, il m'aime vrai. Toi aussi, il l'aime aussi vrai. Ils ont une amitié. Il y a moi si na mobilité. Attends qu'il y ait amitié ou il y a qui camarade. Il y a amitié qui ndeko to ko sala le na poto. Aujourd'hui na bamboka poto mona mutu mususu beaucoup tana na ika bobo kuma famille. Ko le kata musu bana tata na we libumu moko na mama na. Azo la kiso penda vrai amour. Azo porter au penza na motema. Mais au moins ka mbatu wana bayaka na basusi wana na bavia batu wana bayeba ka ko léger ba ça ba omabe arrange avec ton escalier, cherche ton escalier, cherche ton utilisateur. Message nzamba pesi na 2022 abidi à mes enfants nasina répondre. Si na répondre bango les problèmes na bango tikali ba escalier na bango ba poussa bango musika. Et puis dire aussi à l'escalier ba étagère na bango. Ba utilisateur na bango pardon. Ba tika bango musika. Lingolo bani to bongisa. Isika auto bebisaki. Tu es convaincu que tu as quelqu'un dans ta vie, que tu as fait du mal. Bien aimé so salima be. Motema, mutu azana molimo nzamba tali kambone leki 5 ans, ata 2 ans, ata 3 ans, mutu asali mabe. Ou azana molimo nzamba kati na ye. Tu vas comprendre que oui, na sali mabe. Bonsoir la famille. Oh, ma bia star, Oumela, ça fait longtemps ma chérie. Oh, na olobe loko. Ma bia star, na olobe loko, Oumela. Loba mutu na diable kanga emisu aza ignora yebate ausa makamba yebate me mutu aza molimo musantu so asali mabe mutu wana ko lala na mabe wana ti lelo diable kuma otya so libanga na mutema etaki bana nzambe oyebi ko betia muninga libaku ozolala ozolamuka otiepe make up
oye sous lobby sous sali sous mouton sous mabe oye sous lobby anu sali sous mabe te wani za sous normal te mutu azana molimo nzambe bini minga so na lobi na mutu ata mabende bomoni ngandiko na bino so na lobi na ebite na mutu nazaki avant na yeba nzambe nazaki mpoli nazaki mutu akanda nazaki mutu mona zaka respect makasi me nazaki kanda nazaki mutu akanda na linga bitumba mingi nga koko yo tsenga musapite loba ona obeta Jeanne Masamba bête sauvage mais tant na oyoka ngande na oluko chepala bino na bandal so tuni bandeko bakola na ngala bandal nazaki na mutu abekiri ekiro batu bayaka bafuti bino mbongo po ke bundela mutu bayebi ke groupe wana balinga bitumba mais siko mukonzi na bango Jeanne Masamba surtout pe bambongo wana ezai bambongo moka boko ke bolia ngo na restaurant wana nani wana awi wana lobi vérité ozalaki mutu ya bitumba me motema malamu merci wana nani nazaki mutu bitumba na lingi bitumba na ebiso beta ngati osuka ngati ata balobi yoliaka mabende na bunda na ba mibali epuis nazaki na makasi molo kwa ya koloka bana na bongo na motema bini mina koma na ebiso kwa ata musu mutu musu aloba no botali kaka utala kaka ndo na komo ndi nzamba buka ndi nzamba longola makasi yango courage ndo nzamba za phénomène ma sœur mutu abungi nga tende na koni na bandalo wana abungi nga zati aza Bahati 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 camarade Ali zana benglo mwana bino Josué viens ton père il va te voir viens Bahati azana lina zomona mwana bino nga koli Bahati omoni nga ndeli senga nga mi nzambe biki na koli ya misi komi ya mubange boy komeli nga eza Bahati camarade Ali message yango kia Prince Bahati Kalinda Kalinda woni mwana bina ouais boni tonton TikTok Facebook TikTok on partage na moi Bahati akoti la moni est boni bien tonton Kayo vous allez bien moi la bino da koli ouais et ton Bahati na Solane presque tout le temps mais moi on a vidéo Solane la vidéo Solane na WhatsApp bah oui OK osuka ngate surtout soko zui kaka mobali na ngande to bande kokola na ndaku na bino na koya na ndaku na bino trop kawi ça va na moni to solola ka OK na koyelo na ndaku na bino na lupangu na bino nozona nzela te mais depuis na bongo la motema bibelo bi ba oyeba biso na misala makamoni elandenga ti na miziki elandenga ti na kotambola nga na poto awa tina yo oyeba nzambe okapena bandeko na biso bayembaki nini tosali te so oyebisanga na bonzambe na yo obombana na nsima nzambe mpona sani Adena suki sao n'importe quoi yo mo oyebi Adena lemba ingani
yango moni mutu so aza na ye kana eloko nzambe kati na ye chaque chose a son temps tout cas na 2 minutes téléphone ya TikTok e katana so nzambe asungi to oza masolo ebele to so je vais vous fortifier mutu aza na eloko ya nzambe kati na eta ngongano ye kokoka ozala kutu na temps ya oloba note nzambe ye monde nga kobalula makambo tu vas pas comprendre. Abia dena sikisa dena la kanisi Jesus adena to bunda na etro adena to bunda na yata ba 700 bitumba te ba 700 baga bitumbe sila te so bokutani bobundi ayi mutu mona linga bitumba trop mais leo na kati ya église ko fanda pe boye mutu mu bayene na bakondima na ya sika aya zo tester au place to ba nzambe bukanga nzambe obuka o lection na be preuve kagani adena wali yo na masola adena yo na rosuso abati atuka ole la nzambe bukanga nzambe fa buka po buka yo ala soki abuki yo il faut atindelo pena mutu mwa ya tumboli yo o réagir te wana o comprendre que délivrance oyo na zwi yango wa muta maboko milayo misana ko yiba nzambe o salonia nzambe nane muyibi te na tika muyibi nzambe o tindo na be preuve na ba place mozo kuta bato o tika ba mbongo bato ba o sala bi bato ba o zongisa boy nzambe o tala so yibi te bato ba o ya ko bokoti na place mo bato ba o simbi so ba mbongo soko degrene to yibi te nzambe pena o tala bi bon siko na muni côté oyo alongi yango déjà délivrance nango epesami na sotisi na makambo susu toleka na be preuve ba prière na biso to sala kekenda ranvete toleka na ba preuve na ba test pa nzambe telefone ninge kanga mana nzamba pambola bino nga na mutu mona kotaka ligne pamba te la kotaka ligne na ko exauter son nzambe asungi boka nzamba pesinga message ya escalier naza obligé na tani surtout Saint-Esprit ochanga na motema na leka pona fortifier bana nzambe aussi bati pardon tika na ote ya nzambe tika pardon mama badena na bino Jésus bati je sais Yesu aza bien Yesu aza bien nous a ba témoignage mo boye oyo mutu so amoni oka boye akuna posa fuka mati bato bayeba ki avant tant ba omona o lelo ba o comprendre que mutu a changé belé mais bato ba yo critiquer eza bato bayebi ote bato bayebi ote ba moni comme ça nde ba comment ko juger via bato mais bato pena ba yebaka yo ndengo zalaki ndengo komi bango nde mutu ko témoigner transformation ya mutu. Que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup, bolala bien. Nzambe alo la batela biso sokolo azongi te tokuta na bandirect ko elandi so moninga daza connecté na direct na yaka na ngaka pona olobela nzambe na yaka na ngaka pona ko fortifier bana nzambe balembi batelema na yaka na ngaka ko interpeller bana nzambe ke bokonza nzambe komi pene. Donc dans 7 minutes na obanda na prière ti 5h du matin na mondo kana tiki bino po téléphone pezo kangana. Bisous. Je vous aime beaucoup. Bati nazo yambao. Seigneur to pamboli opoza nzambe to netoli mokonzi. Yo muto ndima ki to ume à la présence na yo kolo to partager ou to ko partager tikete mutu moko alekaki o atikala kina biso o ayoki maloba to message yo pesi na nzela na ngakolo azwango atiango na misala. J'ai détruit tout ce qui n'est pas de toi. Buto lelo za la butu moko raconte na yo buto lelo za la butu moko merveille. Ba porte ndako na biso ezala fermé na ba visite nzambe epesi lokumu te na kombo na Yesu Kristo mwana nzambe amen.